Agence 16, la vidéo, vas-y, notre animation. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 7 mm. Papa, na Kevin, Agence 16, j'étais à Mila, Bazako, Katesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. 16 mm. Dans ce monde naturel, de forcer à monter, date déjà à la fixée. Et puis, étonné que mon collaborateur qu'on a mamé une journée effectivement internationale à théâtre. Donc, et cause à votre journée m'a baptisé dans Congo, comme moi et maman Catherine et Wasso, parce que ça coïncidence moi on a habité sur la rue Bengaonde. Nous célébrer journée internationale à théâtre. Ils appellent même jour bazo tia maman na Samabe. Donc nzamba zo lokomo. Pour nous ça aventure, on a kufi on a ya mémé, là on benga ya mémé, ya bana benga maman. Donc mère na ngai lelo atiki biso, o batu musuba ya na mbulima ba yebi ete. Ngande mbado somona che batu musuba te da che ba vie selete, ba vie. O moni di masabe net sele, masasi. Nga yo vie na nga. Donc on a bani na kuti, na mzoto wela. Pas n'importe quel groupe pambala o basaka ba répétition na sima matongulu. Te, je to uti na mzoto wela. Donc yebi valeur ya mutu na mutu. Soko jouer batu musuba ya ba yena mona mbulima. Ba yepo ba mona bango ba nini. Mais biso to yena kozoka. Que na perdre élément na biso. Donc icône maman Wasso atiki biso lelo présent c'est la biso surtout na pesi ba condoléances kana famille biologique nae ba nini makambo eleka nango kitoko to ye ba polémique tenga biso ninga polémique to eza anti-PC au gouvernement ye bien donc yango nde o ma misusu wana to yebi na biso te la nanu oleli oyo zo isengo na suka et tout appartient à Dieu. Donc journée à théâtre bien sûr, mais tokoki Koboa kanano toko saboter mamé wa sauter parce que la Bible dit bolela na bo bazolela bo seka na bazo seka. Donc to yana ndiboso to kunda mamé wa sona honneur il y a 82 ans naie et bongo simanango na pour total du camp théâtre. On peut récupérer la fête mais pas moto akufu bo récupérer. Des différentes circonstances. Je ne peux énumérer Tous en matin, maman a biso maman et Wasso Catherine. Talaka 82 ans d'âge ne yakufi ati biso. Afungoli biso nzela ya moto 50 ans merci. Grâce à première dame Nabiso, ce qui est trop manengeni, ce qui a formé la émission Zélate, donc le lobby sur la 7e bagarre, ma bijou la reine, de la paix de Banate, donc grâce à maman Nabiso, première dame Nabiso, dans le bité à Téléma, pour ça là Kamibal, Bassi Bazalak Témé, à Koti Bassi, Bisbeto Landi, il y a un aussi en bande de Konanga Keno, mais maman Fou, Zéla. Dengue biso de fonds malgré tout biso banziana biso na bankokos yana osenga maleke bazoya déjà la sudé auto bon s'appelle Diana biso auto commatina mula obama 82 Olobanini toza un bébé maman akufi ko azaki première dame akufi lelo to okende kwa intérêt to sandeni nzambe moka yebi ndenga opesa biso makasi parce que lelo za journée mondiale lelo za journée la biso bon toza na kaya dei nzambe moka yebi ndeni ya kokabola biso so toza na fête so pe toza la te. Peut-être un rôle baké ils ont vraiment journée moko munene donc tous en a double fête
outi ko perdre maman tozo kunda lelo na journée où eza ya fête, journée internationale ya théâtre. Et puis eza les mêmes jours où tozo kunda maman, toza vraiment la double fête. Donc eza plaisir pour na biso. Bato bazwango te na bandenge moko boye. To apenda na double fête quoi. Maman tiki biso, maman sali oya kokaki kosala. Maman fongola nzela pona ba maman misusu baya. Lelo oyo maman zate. Donc c'est un plaisir. Na oignon so maman sali lokola maman na ye kokaki atiki biso, c'est ça quoi. Kokosala nini? Yebende mtabandaki masolo yango, yebende mtakangi lelo le 27 yango. Moi to kende ko sepeleza te, ko mtabandaka masolo alali, siko tokosala ndeni. Tofandika tota to sisa po ozanga yepeza passe. Bango nde bato bandaka ide wana. Biso to kokota na moi elengi wana. Moi to kende za déjà journée moko lelo nde to celebraka. Le 27 na biso journée mondiale à bata théâtre. Mais esali ke liwa oyaye et puis biso pe passe. Atako mukolo batu musu bakoma apena ba 100 ba 90 ans. Be passe kaka. Ozaka na passe. Kwa kei makambo ebela ngo sa susu asali yango te. La passe. Esa la passe makasi na motema. Komona mama lali boye na cercueil, bato ebele batondi kapo na ye. Donc ça passe. Pour les lots c'est biso toza ba comédienne. Les lots ba benganga mama Ida. Muta fongo la porte ya biso ba mama pe les lots ba benga biso mama Ida na théâtre ezaye mama Ewaso. Donc yende muta bandi masolo na kati ya biso ba mama. En plus akufi na mois de la femme. Pe bazo kunda e mukolo oyo ezalaka anniversaire ya ba comédien. Auto salara marche, auto sepela mukolo théâtre na biso na Congo ebotamaka. Donc akena honneur makasi aza mama fu basa ele monument en plus ko soutenir bana na ye. Mama vraiment atiki ba souvenir ebele na monde art. Ko partout bazolela ye ka mama na mutabanda théâtre. Mama na bana basi nyonso na Congo yene mutabanda. Donc biso nde tolandi ye. Donc elembo pena oya tiki yango wana. Donc biso bato tikali pe to sa pe makambo malamu ba o bazo ya sima na biso pe baba na pe ko pesa exemple na biso. Mama Ida so na osala bokona mama Ida pe asala ka bo. Donc eza bien makasi. Mama Ewaso akei bravo vraiment mama na biso. Tika koyoka te mama Ewaso asoi na mutu, asoni problème na mutu, afingi mutu, asali mutu. Biso génération na biso toye oyo, eka génération to sonene intel, to bunene intel, to welela ke loko boye intel, to saki to zonga ki boye. En tout cas modèle à suivre c'est mama Ewaso parce que banda biso pe to banda théâtre, to kama be mama Ewaso te. Et à misusu pe ba travailler na ba mama Ewaso ba sali ba mabe faki ba landa nde exemple ya mama Ewaso wana. Donc il te ko rendre le dernier hommage Nzambe alola asunga ye azala na ye apambola ye donc azala ye kaka parce que monument na biso na makambo na biso ya théâtre parce que oyo asaki musala na ye na sincérité na bolingo alingaki théâtre ye wana lelo atiki biso bravo mama Ewaso apema na kimia nasengi kaka na biso baartiste totikali tolanda likolo ya mama Ewaso po mama Ewaso aza modèle ya oloba kumingi te bino moko bomoni donc naozanga na maloba na honneur oyo bapesi mama Ewaso epuis mpona ye moko ndenge ase comportaki na monde na ye ya théâtre ndenge azalaki malamu ake malamu biso mpe bango totika tolandaka likolo ya mama Ewaso nzambe abatela biso tokokisa baage oyo mama Ewaso akokisa na bacarrière oyo asali biso mpe tokokisa yango conseil ta yango wana nzambe abatela biso. En complément, Maman Moseka sur le podium aussi pour compléter les deux artistes qui viennent dans le sketch préparé ou une fenêtre. Comme prévu. Maman Moseka rapidement sur le podium. C'est parti. Tatangai na yepa na yo awa mpo nazana likambo moko boye ejo tungisaka ngai makasi. Mona nanga ya twaka sensite. Beti na developeri aganye kasi moya kende mpoto iyarite. Na jolela na yebite mpo na nini likambo jola ndaka ngai tango nyoso na bomo inangai. Mametika. Katete mushamu le bamulimo ja mkoti le ngai.
Mais les gens ont une famille. Famille, ils ont un moulin, ils ont un col. Famille, ils ont un moulin, ils ont un col. Wana ribota nangai? Wana ribota na yo mama. Oh, Jambe, merci. Iyoleleo. Namoni temota yebe kri ya mama yo waswazate. Iyoleleo. Sia. Merci le moulin. Yeba ketango yawa. Guérison na yo sa total. Ngana sa profondeur na sa negative. Kombo na ngai panza na shango mobimba. Bayebi ka prophète na biki saka. Yango na yoka ki sango na yo, na yoka ki mpenza sango na yo, te yo biki saka bato. Yango na ye mpo na moni molimo a blocage freinage to lataka ngai na bomo na ngai kasi na lobite na koki koza boite na kende pa basalata e pa ba malabu na lobite na ye pa ya pere mpo yonde moto biki saka, yonde moto obisaka nguya, yo moto ofungula kanjela mpoto osala mpo na ngai na kende. Yango na ye ndoluba mingi te. Alichema bolungo wale. Tiema bolungo wale mama. Nati mabolongo. Kana se prophète na shaka negative. Na upambele yo. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Yo mulimo za kukanga mama o. Yo mulimo za kukanga mama o. Na lo pima. Na lo pima. Na lo pima. Eta mulimo ya di mulona. Yonan sia. Yonan. Yo na lo pima. Yo mulimo yo na lo pima. Ngai na ko bimate. Tika nzoto mama o. Na dondu na nzoto. Yo ko bimate. Yona. Ukubima te? Yonani. Yoza nani? Otele melanga ina njoto. Yoza nani? Tamosi na ye. Uza nani? Tamosi na ye. Boli kamunini ukangeni mwana o. Na ye awampo na jikita ye na kanga yake ndeli bosota jonga kwa bensi mabala te makambo nyonso esimba te na bomo ina yaza obeboye. Ha? Mwana wana sari nini? Abete nini? Oyebi mwana wana beta kinini yo mulimu? Mwana wana beta kideveloteri. Bandeko. Ngakuto pasteur na beta develoteri nanu na kenda te bongo mwana ndia linga kenda. Nalobi mulimu pima. Pima na koma na Yesu kota na njoto na ngai. Nalobi pima na koma na Yesu kota kati na ngai. Pasteur ngai na regrete. Na regrete makasi mpo. Na moni makambo yo to sala eza makambo yo to kumisa nzambe te. Mama, yuzo mama te na fentaki yo beba fenti. Na kosi yo kasi na ji yo na likambo moko ya moke. Ojo lobaka makambo yo to sepesa mokilite. Mpona nini boleka na kaze ya bolo bakalo kiliko na tango yebi lo banzambe te. Yo kende ko tesa ka sanse na yo kuna jo maboko na yo la kisa. Bino batu bozaka ko tesa ka sanse bokina wapi. Na jo tu na bino. Ndele mama mokushaka ngati na lobi bima na ndakuna. Nalo bibima. Omoni sikana yo kisi yo. Nalo bibima na ndakuna ngati. Nalo bibima kita. Ezama wa mingi mpona bana sala nzambe lero. Ezampasi mingi mpo tango biso ba mama na bino be waso katolina tozaka kosala okomona te mosala nzambe ya solo azo te ya belilo ba nzambe zokokisa. Wano lingo sambu sabali. Bayoye. Bible lobi mutakulia na mutoki na ye. Oyo nasali eza mutoki te. Nalobi mama kindi bala. Eza mutoki te. Soko lingo sampo na mutaki na yo sala makambo oyo ezo monana. Kasi koluka te osala mpo ozwa mbongo likambo oyo ezali te oluki okosa yango. Yango nazalaki koyebisa bino bana na ngai biso ba mama na bino waso katolike Katerina tango tozalaka mpenza okomona te mosala nzambe aye abondeli mpo na yo mpo moi likambo ekokisami. Kasi na ntango alelo bolingo bekisi moye bokoma na mbula na ngai eza te yango bojo kufaka ava boyeba kosambela. Natikeli bino bolingo, natikeli bino boboto lisanga mpe bondeko. Bozala na kokabona te mpo ngai mama na bino waso Katolina tina koma na mbula oyo eza mpo na tosaki maloba nzambe mpe na yebaki kolala ava boyeba iloba nzambe bolingana na bolungo aso komedia ya poto na Kongo soko moni komedia ya poto tangi Kongo na eleza musone na kandwezi isili wandolo mais yaka na Kongo soko yoki Kongo ya babasio ukuyoka Kongo ya komedia ya Kongo uyoka ya ilo sokota ekoti yaya bala bite mune na mukile mona makam ukona bapekisa bapote tembo na kanavili ya batena vitu kwa mabe tumo na baka mwe na tala nile azali yoka bango bala bako uya kutale tangu asa kuluba bango mama yuasa jala kipembeni tamba boni kaka bongo bala bako yosinga jala ki Blessing na zalaki na lobi mame wasante nika kui
Ponti pendant 5 minutes. Et nous tenons pour votre gouverne à vous informer que nous avons un livre de condoléances juste placé. Il faut de quelque chose. La place sera d'abord faite aux autorités étant sur place, leurs excellences. Bon, rien à dire quoi. Il faut perdre actrice à Mounene, Yamboka Nabiso, première dame Nabiso, il y a Biso, ma fille comédienne. Vraiment, Azaki, un bon exemple. Au Biso Nyon, ce photo Landa, Mamé Wasso, Azaki n'a rancunière. Mamé Wasso, à partir il y a camarade Nanga de la paix, au Azamouan Nanae. Quand on est à la de la paix, maman elle est tout le temps souriante, elle est toujours comme ça, elle conseil, elle est au tambola, elle est au théâtre, elle est dans la vie appréciée, au quoi avancer, donc elle a profité boye, et si elle a passé dans mon thème ma main, na tombé les caca, que la terre de nos ancêtres est à la douce et légère pour elle. C'est moment où Michel Bena a parvenu dans le théâtre, et tout a été artiste. Et puis on a joué un groupe à Mouton, on a descendant, descendant à théâtre. Et puis, on a parcours l'équipe a parcours et histoire et belé la cima fermée. Je vais maman ou sauter. Ce qui n'a pas la scène, oui, pas bien calé. Les autres, maman, maman théâtre. Oh, babandi théâtre, le dossier à théâtre, maintenant ça va beaucoup ngaler. Sur le but que tout à l'heure on a TV, à je me suis retrouvé à 30 quelques mots. Ça est au cossu. Mais on a eu maman ou sauter très bien. On a coupé un peu la scène, on a fait un tournage à major. Donc c'est ça. On a peine à la mère au bazar baïkon, les lois Koufi balélé dans l'air, et puis à Koufi dans Ajo, il y a bien. Bah, super batika, les bacs qui n'est malade pour beaucoup faire Ajo. Les autres qui ont 4 ans de carrière avant. Quand maman, les lois comme maman, Tina qui connaît d'ailleurs, donc les autres, il faut fêter ma carte, et puis les autres à Koufi, tous les lois dans l'air, le jour, il y a fait sa théâtre. C'est ça. Mawa tope pasi oyo ezwi biso ya kobungisa mama na biso na kombo ya mama Ewaso Catherine oyo azali ikone tope nzela oyo biso baoyo bamoseka oyo tolandi nzela parce que tomonaki mosala moko kati na bango lelo toye tozolanda nzela yango parce que basalaki yango na banorme moko boye yango mpe biso tolingaka togarde linie wana tobungisi ye mpo na nga na oloba question na me repose un peu parce que asali musala o bilembo nango ezomonana bilembo nango eza biso bamoseka oyo na kati na ye mpe bana na ye oyo biologique balandi mpe nzela yango pour dire que ezalaki musala oyo esungaki ye esungaki libota na ye ezalaki passion na ye parce que azalaki koganye salaire nango parce que musala eza na salaire te bon eza na cachet mais bango na époque na bango bazalaki kovivre nango oyo biso lelo tovivre nango te tokomovivre na mabanga. Merci Maman Ewaso. Vous avez combattu un bon combat. Le rôle de la Bible Zoloba. Bravo l'artiste, c'est ça. Salaki Maman Ewaso zana mokili nzambe pasue. Na ye continue. Ya etomoni na ebite ya biso ta mususu likola mai likola avion parmi bao bakweyaki na Ethiopia. Bamonanaki te baleli bango kala bafoto nzambe azwa lokumu surtout iloba mosusu eza ke mama Ewaso afongolelaki biso nzela afongolelaki biso motema yango mpe biso lelo toleki na kati ya mosala yango donc biso bato totikali so tolandi nzela oyo totambola mpe malamu parce que ezali na nzela kimia o motu asala 58 ans na kati ya mosala oyo abandaki kosala seke eza likambo moke te c'est pas facile donc soki biso mpe tokolanda nzambe akobomba biso lisusu na baage ebele tokosala lisusu mosala mpo moko mpe tozala honore boye topesika nzambe merci aza malamu nzambe aza bolingo oyo apesaka biso mama na biso Ewaso lelo asepeli kozwa mama mpe manakima bisika akei nzambe mpe azwa lokumu mpo aza nzambe mama Ewaso aza première dame oyo abandaki théâtre na RDC aza exemple à suivre yango biso mpe lelo
tolandaki exemple na ye lelo biso mpe tosali bathéâtre tokomi mpe lelo bamarke ndenge mama na biso aza marke akufi mpe na marke na ye donc aza mama moko azomérite ata monument na RDC soki mpenza tokozala vraiment reconnaissant envers mama oyo tosalele vraiment monument ekozala malamu mingi tozolela mama na bafaçon nyonso ya bathéâtre komela kolia koseka kobina elongo na mama mpo mama mpe azalaki artiste lokola biso nde toza awa en tout cas mama que son âme repose en paix wana matanga icone ya théâtre ya comédienne oyo mama Ewaso Catherine nzambe azwi molimo na ye mpo na ngai mami jokisa soki lelo peut-être tozwa sentiment ya kosala mosala oyo à partir ya bamama oyo mama Ewaso bamama oyo basala kombo oyo bakombo etikala lelo mwana kozala aza bilobaloba to mwana aza na maloba ebele bakobenge mama Ewaso yo oza mama Ewaso soki olobaka mingi bato bakobengi koza mama Ewaso Catherine mais ere mosuku tu lelo mama Ewaso Catherine yango mingi balobaka kombo ne lelo bayebi ye vraiment te epuis ere mosuku ntango mama bandeki koningisa mais ere wana biso baoyo tondimaka mpe te tokokóma na monde ya théâtre lelo mpe tokokóma bamami jokisa donc grâce ya bamama oyo nde esali biso lelo biso mpe tokóma tozwa bu ya mosala oyo tokóma na mosala oyo lelo mais toregrete kaka mpo bakóma koyebaka valeur ya bata théâtre soki akufi neti mama oyo ngai nazokamwa lelo bakomolobaki oyo icone na théâtre oyo mama oyo aza bomenaki bomoi na ye ntango nani akufi te bozalaki wapi to bato bazalaki wapi mpo baya koreconnaitre ye ke ye aza icone ya théâtre mais naosengaka eloko moko na kambo ntango naye komona mama Mayeno azalaka nano na bomoi na mama Impala bazalaka nano na vie mais mpo na ngai naosengaki bareconnaitre bamama na mibale mama Mayeno na mama Impala gouvernement est reconnaître bango nani toboyi esalamaka kaka ke soki moto akufi alibo bandi koya koreconnaitre motu ko azalaki molonge nasi yango nazalaki nango mpona loba yango wana nzambe abomba molimo mama na kimia akende malamu merci mama Ewaso deja aza icone quoi icone baza bato oyo babanda nzela oyo biso tozolanda po totala bango na batv otala na chaque 20h otala groupe maboko malema omona bamama Ewaso na bamama Ewaso baza ebele donc mama Ewaso azalaki mpona nga aza esprit aza icone quoi aza icone quoi donc c'est un monument na monde ya art alebele parce que soki bamare bazalaki te babiso mpe tonga tozala te bango nde baza banzela avant ke biso toya esengaki bamare bazala bamare baza baéclaireur bato baye bafungoli makambo tu donc mare aza mpena ebele donc et puis kutu avant kutunga na loba bato bazolanda biso de partout bayebi jake mare aza ebele donc réponse nanga ekoza yango et donc toye matanga ya makoko biso toza bakoko na ye bango baza lokola bapapa po biso tokutaki bango biso mama Ewaso tokobengela lokola koko donc oyeba mama particulièrement wana nayebaka mama te natikalaka mpe komona eboye na miso te mais lokola aza koko na biso esengaki foto ya po topartage mawa parce que ekweli biso na monde artistique tokobungisi moko ya baoyo babanda mosala biso lelo tosala eloko olobaka yango wana mpona disparition ya mama esali mpasi mais esali mpe esengo pourquoi nalobi esengo liboso na mpo nalobi mpasi mpo moto bozalaki na ye atiki bino mpona libela so nalobi esengo pourquoi mpo age oyo mama ake nango toyebi te soki biso mpe tokokóma na age wana yango na biso esali biso esengo mpona kokóma na age wana eza facile te impression nanga ezaka ke toza na mawa eza mawa mingi koperdre icone na biso lelo mama akei atiki biso tokosenga ye merci parce que a évolué bien asali 58 ans de carrière artistique 58 ans de carrière ezebele 82 ans d'âge c'est beaucoup aussi asunga ye au moins akokisi akema mosika monde ya merveille ya mosala oyo azalaki discipline na ye savoir faire na ye esali ke mama a évolué donc biso mpe nzambe apesa biso makasi wana ainspire biso plus tolanda mpe balinie bamama ndenge azalaki parce que azalaki icone sali mosala na ye très bien aservi mboka donc voilà yango wana lelo tozarendre badernier hommage na ye bade bozomona bazopesaki ezoleka awa donc mama Ewaso merci bravo à vous
Agence 16, la vidéo, vas-y, notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 7 mm. Papa, na Kevin, Agence 16, j'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Cocola, toujours imité mais jamais égal.